Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolanda ngai nga ndeko na bino Simo Poso Lobito nzeta moselu katakiri ngunduka kamnya munene tembe sili bajalo bakufi ba faux compte pe bakufi la lula la bulu yeke bataria bandeko nzama lola apambola bino apesa bino oyo elingi motema na bino afungwela bino manenisa nyonso amen. Bandeko lelo na yetu sola su lisolo oyo ekwe na communauté na biso ndeko na biso moko ya mwasi awutaki ba mboka kaya ndam aki na bana misatu kuna baboyena mobala yena bana ya papa ayeti poto akomi awa koko talibala moko libala ne simbite babengani ye akepe swepa noko na bango libala noko na bango comportement malamu te simbite baboye ayeko kutana ndeko na biso na bota te bayeko kubota na iba kumnetsa kuna bana 4 bandiko tanga komi na bana 4 monika bandiko biso ndeto zalaka kaka ya bandiko ndeto yeba toyaka kwa kopesa mate ya ndeto ya kopesa na ya songi na ya malamu bayeko mema ene église na biso oya ndiko na biso na Bostra mwana mosana zo sambia na Bostra ça va plein moment bandeko mwana mosana ikambala moko komi moi différente na ndako communauté ngande na zoka mate ya boye ifale kaka obalanga to boyete bakobala yo mais avant babalo il faut ba préparer muta préparer mais ote to vandi mingi boye babiloko pasteur ça lingité alobi foka to ba mais tangu siko mobalo na botisaka yo ndeko tamboleke na bandako osaki na idée te ke babalaka avant banana l'église wana yo moko conscience na yo avant tambola ndengo na ibaki te ke ndenge ba nazo bota il faut babalanga. Pour les niveaux comme nani et l'autre ça boite bon niveau compliqué bino bozo bomba na église ya Bostra na po botsaka ba désordre o kama baninga nyoso babali nanga yibiso ba mariage na nyoso sala makabasi ni bali mutu basi ni bali mutu babala kabasi misu mwasi moko ba kote na makele mutu 10 abali mu apesi mubala ya kubala ba secret zebele tout ce qui brille ce n'est pas de l'or a ça peut briller nanga le bino ba mariage nyoso le kaka mubali mutabalaka ya msu mwasika bakuma okota makele ba 15 alieba mitona nyosa sangisa bi sherito balan e koma nango bongo e koma sangisela e ça nango bongo yo so kene l'église mbala moko komi déjà ko envier en tout cas obi na bino pe bato bo sambela na bino pe bandimia mususu oyebi ke mutu oyo aina na ayeko ndimasika ifu motala ka yepe yo ndiko soko obala kina yo soki osui chance akobala mais il faut yeba pende no kote ndeko wana yo lokola bokoma kotambola na bango lokwa yo ba influence na baninga wana lokwa bango baba yo biso mbula kombe basari po baba so bola ndiko bala nesa ngo bala keba nyoka ndenge ngana yebi ne église nyonso batu nyonso babala kate toto ni beleti so to bi so bende tisuka so c'est la kam kolonai so to bi église nyonso batu nyonso babala bakosi excuse batuno so bakosi parce que au moni kaka bino bandimi kaka église bosa bo créer ba problème trop tant ngana lobaka bo otena linga otena linga ko loba papa yo obongo makato linga ko bino to bongo poni bo ba comportement malamu to sala na bino to melaka na bino to kota na bino bangana to kota na bino ba boîte na lona prédication moko pasteur nani pasteur na sote ya wana alobi ke photo ça la différent na batu oyo bato bakendaka concert na banini na ba o bazalia na la deke onga bikte il peut avoir raison na ndenge alingi sikoyo ke alingi alakisa bino ke soki ko sala koto yo zala koto sopo ko sala koto kuna sala koto na la ndenge mo prédication ngonda mona soki tante na kata kiango pour na zaki na makambo ebele jamais pasteur abatu nini aloba na bino banda kuke ote ndeko sabo il faut o babalo kaka soki babali ote malamu te omoni soko landi bi église mamo lange bandaka kaka na makambo aboyi komba mamo langa bandako te ya komba na ndenge musume biso to balola ki komba na ndenge na biso boyebi yango ndenge na zoloba na lobite po na sentiment ko loba to ya ko parce que bandaka kaka boye bino moko boso ya ko to boya ko tonga nani passer na bino pa na biso kaka boyaka kotonga ma passer na bino ma passer msa saka songi ba yebisaka likambu o passer akomi ko tsenga mso bambonge bele boye pona na sa mais bo somi na no placité et c'est obligatoire il faut bo futa nani loyer o bo salela
boso ba bénédiction wana bondi boso ko fungwa mate bato bazana libanda baza ko bénéficier plus que bino soki na lobi boye o tenga na zela kake numéro na nge sikila ka wana zwa numéro na nga benga ngolobi pa simo makambo lobi osaka makambo lobi na kolobela yo okosanga kimia ponga na finga na ngai te na lobaka pe mabete na zela kaka to papa to maman su téléphone obengi nga na kosanga su kimia na ko finga na ngai yo te na koloba no pe mabete po to fi mwana nzaba finga ka te ezali kam mais mi bale kaka na koloba no okoleka na télé okoleka to na YouTube to okoleka na minya opesa témoignage na ko bambuloka mi bale osanga kimia numéro na ngeza ngana zela kaka bozui téléphone na nga finga nga nde kokoma c'est normal bo kotsela nga ba point tala na sepela na bongo ko finga na zelaka Zoaka ka téléphone numéro nange esikila bon ponga na finga ka bino te ba bino bo confondre ka vérité na ko finga ba lobi na bino likam o ezo sala boy parce que bino ndio so bozana bata ba nyongo ba kima biso bozakuna bata ba problème bozakuna ba deuxième biro pe ba saka ka kuna nio so catégorie ndio so ça passer bata boma ka nzoto na koteya mais biso so bozongi aw bulu yeke bata ria bata madaila tolelo sonandonge la lulala na so c'est la bino numéro na ngesi zwaka ka numéro na nga benga ngai na zozela na kofinga na fingo pot ngam na kona nga je suis bien éduqué na kofinga na kolebelo ka miloba mi balé soko sutu kité o lukata o ba passer na moni eloko mwana bala lobeli nga na ba lobela nga na vite na kolebelo ka makami balé na zelaka ponga na finga kati soki ka babandolo balikam na bino parce que o te église c'est belle mais église na bino parce que bato azomona makamo malamu mais bino mo boso ngo bebisa ngo ponani. Yo connaissez tout ce qui brille c'est de l'or. Nous surtout les autres briller ça leur tête parce que bino bosala makamba malamu mais boyebi ko sim opportunité na binote. Nana ngebi bino de église nyo so ndenge bosala mokila batu nyo so babala. Te. Soko zingolo ko bala. Soko zingolo to okumisika nzambe tout est grâce. Beaucoup mo ulana na mobali yo tse mutu boyeni yo boy olati couper. Yo kuto atsonga na ko peliso moto na Dubai ya mutu tando ko pumbwe. Beaucoup mo ko contredit makambu. Yo mutu sana comportement malamu te. Obanga ka mobali note. O solo na ba seme kite. O spinga na bobokilo. O mwana kutu bokilo oyo ata o golo ko mbonga mobali wana kutu te. Mais o fingire na sens. Bongo ba ko balo ndenge ni mal éduqué. Kuna tango soki no yoka mateba yebisa bino ke bosa mal éduqué. Bino mo ko tonga pasteur na bino, ko tonga mama pasteur. Bino mo ko kaka. Si ma songa na lobibo, o tolinga ko lobebele na loba parce que na loba vérité. Parce que yamsu pasteur makambu susu, ayeba kate ngaya msu na ufungula ye. Tokuta na bino ba place belete. Toza na bino belete, hein? Bo comment ka ba raison boye, ko prier bo so prier, hein? Ba tombeau blanc. Ba so mona bino libanda ko mo santo na kati kuna bulu yeke. La. Adidi umande makambo sa ya ko bebawa. Oh. Soki to lobi boy onyo somabe te toko loba o soki za mala tangu busaka makamala tout sepela mais li par bande ko na biso mususu kutu yeyo atikela nganda ba kulera akenda asamila l'église na bosa mutasola ngai tsilelo ndeko na bino frère akuna atika ndambwa kulera akenda bai robondo batondi pe kunebele. Ce qui va lobby boy, alinga ke église apostat te ngala la na ba prédication na mon tata batate ya kitoko biso mo ba diminuer to ngi to ko contredire boy. Boya ka kotonga yena banzela na ba bisi wana bo mata. To yoka ka masoloti. Na ba château rouge bo kotonga na ba fête bo kotonga. Yom to ozana kati kuna ozoko tonga muto ozana kati ozotonga. Bo so biso batalibanda to tongi to salini. Yom ko memma kam na bino boyaka na. Biso to senga ka makako. On a un comportement moko na ndaku dignité ya mwasi mais tongo mono ke bosta o boye na ndimela mais batala comportement na yo si disi di bungu tulu ko sambe le belé mais théorie belé mais pratique muke boni botsa sikonde ti désordre na église te bino ndem poso ngo bomi ba église na désordre bandimi. Bokoma ka condition kaka muke o tenga ndenge na komi bo te ba me makalibala na jeté
Et là, comme il faut senga nzambe, ndeko bando sambe la ndeko wanobi, nzambe vraiment toucher mobali na ngai, oh vraiment onga na zo senga kokisa. Et ça la bongo. Aucune obligé mutu presque mamba na moko te soki ndeko wana toka bwana. Ah bon? Ce que ça na projet bandak. Mais tant que soit qui mukanda, te pour ne yebse pasteur na binoteke, onga lukwa na mukanda te ifana so mobalo, abana ngapona pesa mukanda. Tango zui Ozuna bandaku na babiloko nyonso na babiloko nyonso Simone bake okoma luka raison okoma tamo na bakamaradi babala mabala ya kwanga na pio di pesa nango Zairo dala pe esebele osa sutukela otondengeni parce que bino basona l'église a bossa na bozala ba concurrence moko ebele tokuta na bino parce que moi même moi ni quand des personnes ngabo memela des personnes ngabo memela église à mamola ndenge ça kaka modèle personne ngabo memela combien ça likambute yeba ne sikoko yeba ko sambela mneni ko sambela des hommes simbakate o est-ce que ko ndenga na zo sambela vraiment ndenga na zo sambela boy comportement na zo il faut tout na ngoti kofinga bino makamabeka ka bino sima soki ba lobi na bino bo te bo ya contre succès na bo te bino ne mto ba contre succès na biso bo ça va te ça na problème te mais comportement na bino kuna suka soki ba lobi bo ne yo likambuka pona libala ba no bote bele na poni mibala ba bala kyote avant wana nyos siko ndenge mobali na alinga ki est obligé kaka bala yo nde akoko bala yo soka lingi mais soki na moni pe comportement no malamu te yo lo kwa ba ninga no nyonso zota mo ngo babali yo il faut be babala yo te ba mema ka bongo te o te l'église kuna ba lobi na ngai bongo soki ndengo na ngana yo ka kesini te ozana projet musu yam so zupe mo ndimi na te nde ba sipso so bima o so sumo yanga lana na kati église ya keba tout ce qui brille n'est pas tout ce qui brille, ce n'est pas de l'eau. Argent peut briller. Oh, yo solo bakuna nini oh bazomono ba Simpson na frère na bino wana. Eza na ngelo côté papa, mama. Frère, bango de mutu ba escro. Kolanda yete wana ba lelo soki batu mingi mboka na biso beso bonga tena ba mingi batika na disa sokola ni ba frère bas. Ba frère basala makambu. Wana bazoela batongo wana mama balati chemise pembe buto kangiao wana alia kaka lipa ba mama biso ko basaki pe mwa ba sutukela atele mwa bebele ba melaka tina gobele wana batele nguba ko pupula pesa paste atiga liengu ba melita atiga libiso susu mwana na lupango ba ya awat miso ba mema biso bana ba ndeko awa ona ko me batiga ba ona ba Senegal lo ba kuma olia loso na maboko ba sa kure bele. Soki ba lobi boyo ote non c'est pas bien yam so songa na lo ba wote ngande na linga ka bino kuna mais bino ne bo linga ngate parce que ngana lobela ka bino vérité lelo soki bosa ba comme comportement so bima eza bino moko botonga ma pasteur na bino mo biso to yebi ngonde yan so kaka o late loko yepe il faut kaka atuna ndenge ni to yebi yango ba yebi sakeli kambu so yebi seli kambu il faut yo ngo pa mutu songe nyonso wana songi et bima pa na bino na lobi yango nyonso parce que so ba lobi na bino boyete bo changer parce que bo ko botonga kam nani pasteur na bino nanga yebite ati mo pasteur pa botonga kai o ba mbonge bele bo somi na no place te kasi faut futa ka ba loyer et ça la ka bongo na ba mai na ba courant bongo yem dans no futa parce que bino pe bo so solité wana boko so que toucher et c'est obligatoire te nyonso ndeni biso te bino moko kaka banata ntangu Gimumbata na Belgique makambo za ko yindao yangona na yako luba oya ko yinanga ayini opako eko soye je mafuna libanga na molile ko so moleki nzela na fingite na yebisinde ezate mutu nyonso tu ata na période de bango nyonso tu te babala Marie Madeleine oya kutana na Yesu asaka liboso ndumba ayiko bongwa na ndeto lubaka eska bala ki bolanda ki tina suka abongwa na ki na ye atiki ki nduma nembe a continue ne kolanda yi eske batanga tina suka kuna abala kanani oh bilo mususu soko zupe libala eza gloire à Dieu so pe ozuite kumi sanzambe na ba circonstance nyonso na yona ko ya na ote bo balanga soko sana projet mususu libala bwana na se wana za tsukulu mumbu yo bongo depuis qu'il pomba tembe na tembe moi na Paris si oyeto moni yango
Yum sobe to lande la vie na yo bien mwana mwasi wana carte mémoire c'est beba na kindumba otoni sa carte mémoire siko ngwa ko songisa oya ko longola neti carte mémoire sika pa mutu ozalaki ne loko nzoto to saki aveugle mwana mobala batape su yango lelo siko nyonso mwana mobala na koma be nzamba pambola yo on église biso balingi bongo te babio na sofa neko bongo bano boto obota pe neko bote. Il fallait pas bala yo na tango na babala ki o sako butene sikonde ko kwetsela ye beto armé pour na ndenge église zoke botika o kosela église ba tumakam eza bino moko ka ko fonde makamu na bino bisamba sambelara boni boyeko tekele buma na so sa prime d'activité Claudine ya la femme de Valère bandi ko na bino moyete bakoma ka bibalula balula Lukola baso balola nini sima na kata zelu. Oya ko yoka yoki soke suyo seke za yo muto te koeleli parce que bino ba tubo samla l'église boso ba problématique. Oya malamu si disi ba ko za 2%. Botonga ka ba passer botonga na ma passer na bino. Nana ngo yebi ba yebi binote. Siko soki ba so bino makamususu bo mema e komyo ali ngam so te jalu tato lo ba kaboy o tsabi lo kama tebo na lata ka biloko matoyi nanko ya ko longolanga. Lo kana lekim na boko lo be loko ngo be ko swa bino pam. Na sensi ni. Bokoma kako kanisa bokoma kakabo soki ba ndolo be no vérité be comme soit bino comme bo nzamba lo ba boye nzamba soki to bito landela yo nzamba lo bongo yo e longo nyoso salema la nzamba to sepela butse ko 17 to yeba ni to mela kana bino ya msepa mbuda lo mi pa zonga to kota na bino ba place ebele bozo tonga pasenga 50 chance bo benga na 50 de ngana panze na bino makita kuna na lobi la bino obusala na 50 bo sangi simbongo ko motonga su mutu bosalele fete à 50 na loba kaka la lulala lulali didi bozana ngo vraiment problème si problème fait 12 bino wana bande ko pona lelo ngana suki na ngana butu malambo sala malamu la lulala